Et voilà bandeko balandi. Awa tozolanda 4e saison. Likambo na bato ya mbongo oyo ya kikokoto balobi millionnaire kikokoto eleka. Ke baba kobamba yo kombo. Voilà les solo ya moto oyo Romanus. Ah simaliwana ye. Tokendaki enterrement. Topanzi matanga. Na famille kutu bakomi kolia mwa milekeli. Po masolo siko ekomi elengi. Lokola ndeko akufi. Mwasi na ya lakisi bizaleli malamu. Ondimike otko Felicia asa malamu. Ondimiangwa. Webike malgré cela. Malgré ba matata. Mais apesi biso quand même bongo. Tozonga pamba te. Na yebaki. Ke Romanus. Yende mutazaki ki kokoto awa. Mobali oyo. Akufi na bambongo bele metela mwasi. Azo fongola maboko. Mwasi azo kaba. Nsoka nde babosa naki. Mowei azalaki wana. Aza kuyoka. Bazo kabula mbongo na ye. Yo. Bino bozolo baboy. Bosunganga na sala mbongo nanga. Na mpasi na mona na mbongo nanga yo salaka. Bino bozo kusema mbongo wana. Mowei azolo bena batu na bomoi. Bampaka balobi en tout cas mbaloyo. Matango yo babandela ta deux fois. Matanga ngo elengi. Voilà totala. Simaliwa ya tata. Libote ekofanda ndenge nini tolanda. Tomoni mokolango na lopango ya famille. Tozela mopaya nani oyo aza kokota. Talelo kwa makasi. Baye bele. Baye pe malembe te. Baye ya makasi. Oyo nani? Mwana mobali ekomi veikile. Na ba mère na bango bazo seka kitoko. Nazoka mwafale na nuvia oya kufa po kikokoto na ye pekiseki bango basepela. Webike bakunda tata boye. Bakomi kosomba bakar. Bakomi kosepela sikoyo tina suka. Bakomi kosasa mbongo na elengi. Balobi tata merci. Osalaki nyonso bana na sima batikala na kimia na malamu na bilengi. Pe na nzala te. Mba papa merci. Tata yeyo. Elongia mawa alobi Felicia. Felicia, ngaye. Tela mwasi oyo, falale langa na tango yale la mobali na ye. Ozo sambela, nsoka nenga na kufa na ngayo sepela. Mwasi oyo, Felicia, mowe azotala ndenge bazo sasa mbongo na ye. Lelo balobi, moto nyonso oyo yebike azana makila ya ndako asepela. Mère na bango ningani bandeko na moni mère azo ningana. Bandeko awa tozangi commentaire. Lokola matanga eleki. Tobosana. Ba formula bien ya kobosana matanga yangoyo. Balobi ambiance asike banda. Po papa na bango apimelaki bango na ambiance. Vieux millionnaire. Nasima itala ndenge bazo sasango. Ozalaki no awa. Le mbongo ozo bomba ekonomi. Awa kufi batu baboye ekonomi basasi yango. Bandeko mokolo mbongo aliaka mbongo na ye na bomo ina ye. Soka zelika kaliwa ekoma makamba boye. Simaliwa batu mosusu baye kosepela. Na mwasi na bana. Tala ndenge bakomo tambola na mituka talo. Tala bakomi na bilamba ya cher. Bandeko vie changer. Moto akikokoto akufi baye oyo batikali baye batu bayebi kosunga. Batu ba oyo bayebi kosolola. En tout cas boss, en tout cas fallait kaka kende. Mère na biso ayebo ko ayebo fula. Mère na biso Felicia Foza la umela. Mère na biso umela. Wane lobiyo. Esika tatasaki mosala na ye ba travailleur batikali. Bango pe calcul ebele. Soko yebi makambo za mutu na minute oyo, Sikoyo na minute to sani na tayo moko. Sikoyo elo ni ngo tikali awa shop yango tika sentiment masana ngai. Tala. Faut ça quelque chose. Obanolo ba sikoyo. Tala na obia oyo zolo ba wana keba nango. Ekoya ko balukelo awa. Obi masa patron te un franc.
oyebi ke aza na 1 million fa devoir biso 1 million de naira wana na minute oyo ko to bule bien po biso na minute pe bafuta biso ta ah ça va to pesa mère moi temps juste total la mouvement na ye soka lobé le côté il faut que ye merci tala bana mibalo bazala makanisi mabe tala landela bango azolo bana moninga pa ye oh papa Frank boni oh Emeka boni bino nzamba komisama tozo meka ka muke ah on a mono ça bien papa langai ah boza bien très bien hein boza malamu hein bon mosala ah ndeka ozomona kaka to du jour osombelo côté pa Frank ah yango na kotala moninga na ngatika ba sika bande ko sala shop atiki yango to ekotala kaka ti na lengine na sola na bino sikoyo to solo le ah makamno solo baona ah oyebi kindenge na sabo eko soka na moni yo nalinga na betelo lisolo na likambo na zaka nango me na bosa na kaka osaka molimo to ndenge nini ngo c'est comme si na koka ko sona yo te mbala moko boy ah bon siko soka nsani mais papa Frank problème ezabo eko ndeza boyeko yo na patron bozaki bena ba master bozaki proche bozaki bena ba master siko problème e déranger biso awa tika to lobela oka ndenge zali ezali kamba salaire biso to futa mate do toza to ampiaka oyebi ndeza boyeko mbongo na yo wana fo futa ngo biso po na minute ngana emeka feto mona yo pona likambango comme ça mbongo wana falo futa na shop telaka biso to futa mite mutaza na kati na kati mutaza te ka bino mibale yoka ngai bino bo bazoba botimba te ta bino bo feye te tala you know say madame bino bo moni bien ke madame na bana na ye ba yebi makambo ngote na ba faire patron makambo baza blé siko bino bozo tala nga longwa ni bo comprendre te tala awande bino boteka obolingi bosela mbongo bokabwana teva mbanu abu pia malebe oyokinga tala so madame ayepa nanga ngai nako expliquer ye ndenge ka bino boza koloba ke bafuti bino te siko mbongo nanga fa na futa bino ngai na futa bino l'arte oyebi kasi na opesa bino 2 millions sikoyo na opesa bino 2 millions po ani bo comprendre sikoyo likambo nyonso bolo basute siko nyonso boteka awa bolobika bien que non toteka mais recette nyonso pa na ngai Romanus na minute oko amibomaki ye moko tala biso na minute oyo tokosala buzoba na te to profiter te mais to miboma pardon to boma na te oh pire vieux aibe ma solo vieux Frank vieux ma solo bande konzoka nde bato musu basambela pena okufa kaka otika ngo na sima bangwana bakopere mowei azalaki wana zotala zoyoka tala siko fina bango na palin mela mwa kopo bakoma kobaye kolia komela père akangaki biso sentiment balobi nini obi na bande kozela Kenneth a proposé nga pe mabala finalement a proposé ngai kitoko botala yoka eza bien ndenge lobi ndenge wana nakanisi azaluka masana ite to yokana o tika masolo wana po ani nikutu oui bien to bimina Kenneth esali batin avant yo na uzobo sala relation ezaka malemba banokangisa bambongo na yesi mabala obi ndeko solo bamakambo obo nazo sepela te ozo comprendre eloko c'est important a uzani ezake yoso bala pe pardon lobela Kenneth asakana na bambongo na ete abomba bambongo na ye nga na kosala surprise nga awako mama bokilo na kosimba honneur nyonso à vrai dire
na kosunga ye ati na Z libala oyo Simba na bimisi nyonso. Mama moni mama ngoa. Mère de mère, grand prêtre mère. Oyoki makambo mère alobi. Bon, tango sikoyo bokoma pre ayebisa ngai. Abanga na ete naza na posa ye asa na assurance kazo bala mwasi malamu. Bon, ngape na kokanisa kadoni na malamu na pesa na libalo oyo. Namoni voiture moka sike koza malamu Wow! Nde na lobi. Soki na lukele voiture. Yonde parkango libanda. Bongo na kobakisa. Bandeko na kati na mukuse po ba mama zo Simba libala na bangoti na suka. Mama, iza bien te o. Siko na tuna nga mama opesa ngelo kote ye azobala opesa nyonso. Awa régime ya mama, régime papa ezalaki liboso bomonaki. Yango ngana zela makambo ya kokaba lokola moto mosusu. Naza différent na papa na bino. Siko bolingi toyoka na bien. Yope ozongele mobali na yo. Sima na opesa bino mbongo bosala ba faire. Mais soko isa bongo te je regrette. Voilà bandeko, libota échanger formule ko vivre. Mama zongisi bango na esengo moko oezoko mama tina mbebo. Mama zela. Lobala no mama, est-ce que makamoko so ba ya solo ko salango? Sikoyo. Te ngana ko bala, yo pesa ngani ni mama? Oh, yo lingi ba pesa kado. Mwana mobali oyo. Yo sala makasi na tu na osusu nini? Nzambe moto akalikila pusani. Mowe ya zoloba. Felicia. Mbongo nangeke iye, mbongo nanga mawateo. Motema pasi simaliwa. Bazo samba mbongo amowei. Bandeko na so banga so makamba boye sale makato yebaka teke. Bandeko bakufa bazongela ka kalikili na bango. Est-ce que makambo lobi bango pe bandimi na nyonso. Bayoki penza bayobi pe oui, balobi eza bien. Obi ke na tango ko mutu nyonso ayebaki romano sa profiter. Soko fongoli misu, olie bomengo na ye. Pour la minute soko la lisi misu. Olali libela. Baninga na ye tala makambo bakomi koloba. Nzoka Frank aza moto mabe. Akena nzela sima. Akeko corrompre ba travailleur, ba pesa ye recette nyonso kokota. Baloba kosela kokufa. Okoyeba banani bazaka ba jalo na yo. Awa siko na mokili toliaki mbongo na ete. Akena lilita bakundiye. To profiter te. Ngai oyebike sali bien. Oyebike Agnès akenda kosombela Highlander, Jeepa Highlander na Toyota pona mwana ye. Oyebike asala contrôle sur terre. Ba mituka pamba aya kosisa mbongo mobile neka ndengwana. Likambo te. Ngape ndenge moko na ko bénéficier na otika te. Ebongo nga na sima. Abando ye na boutique na ngai. Kosomba bilamba na kodefa. Pe sikoyo. Ba prix nyonso oyo na pesa ye. Oyo ezanga kofutama, akofuta ngo sikoyo. Tika na liko. Bandeko bango nyonso ba paye. Bango nyonso babali ko lobela mbongo mowei. I'm going to enjoy Romanus' wealth. Webinga pe na ministre fona sepelako. Parce que na yebisaki ye, oza na mbongo, oza envie. Sepela na mbongo na yo, aboyi na ye. Siko ake bakundi ye. Biso siko tosani. Bande kotolanda. Kosuka wapi na bomengo ya tata na biso ya Vieux Romanus. Toyebi Kenneth, master ya Uzo. Motolamuka. Motolanga Uzo. Lamuka na pesela yo. Motolanga eba sangwa bien yango yo. Uzo kondimate. C'est quoi ça? Obia na minitoko. Obike nzele nanga lobike mama na ye aotia lar tout libala oye Simba arozwa charge nyonso. Pe azo préparer voiture à bien na cadeau libala. Zanan.
oza sure na makambo wana nazosa ajete nde nazolo balon na minute oyo mama na bango kutuko asombi jeep asika kutu oyebi ya na ye chuks asombeli ya na ye voiture mpe na minute oyo azobongisela amaka soki azalaki na libala malamu mais siko udoka baopele car jour ya libala baoccasion yango oyo yo revaki yango osimbi yango te mais babiso toli tosepela nango sikoyo mama nyonso oloba na nazo kompana te masaka mwasi na ngati ata ndenge nini mwa matata kaka te bona kobokisa ye vraiment amaka pardon tozonga nawo olobi ka nini mère azotambola nango tala jeep azotambola nango jeep ajete yaba jeep atalo ozoloba pamba na nsima masa na ngai ozo réveille ah bon mama alinga supporter libala ya mwana na ye biloko nyonso yanga ya yoko ozo mérite yango oyebi eza oyo ya kitoko na ba marchandise na nga na bombaki mpo na yo c'est le temps totika kosouffrir parce que olingi sikoyo ozala lokola mwasi ya moto ya mbongo mpenza naza na esengo kaka mpo na biloko te nasepeli parce que naza na moto lokola yo lokola moninga na nga oyebi ke banda namona bapasi ozalaka wana ti lelo oza koencourage ngai mama na nga merci nasepeli biloko nyonso c'est le moment bato siko bacomprendre bayeba ke nga naza mwasi ya moto ya pasi te bandeko fo nalia nalata nasepela ti biloko nyonso combien bon naluka prix ya bien talaka yo amasa na nga na oboma o te zwa kaka 800,000 na mopuse biloko tu ekomi ya yo yango na lobelaka likambo na yo Agnès oyebi na nyonso osali mpo na nga oyebi nakopesa yo 800,000 wana osengi ngai merci moninga mama nzoka baoli ao 3 points bamatisi talo babandi kopesa prix ya bamillionnaire ye pa lobi toye kosepela ntango oyo suspense omoni phénomène nini Felicia olingo sisa mbongo na nga mbongo ya yo azoloba na mongonga mobali phénomène molimo ekotaki ebimi yo mto lobi na mongonga mobali na nga ngai te comment ça koloba na nga teke non osali confusion mongongo ya mobali ekoma okota na banzoto ya bato yoka lisolo chéri limbisanga pardon mon amour nalingaki nasala mabe na kote pardon limbisanga yi pardon ko nabondeli yo ezaka ngai uzo wa motema bebe na yo prince na yo limbisanga pardon bolingo ezalaka boye mwasi na ngai yo na mobali na yo ezalaka mwasi na mobali baswani babongisi bon toswana tobongisa uzo yo soli na nani osoli na moto te tala uzo odecevoir ngai uzo olakisi nga ke non yo yaki awa na famille oyo mpo na bomengo ya tata na ngai sikoyo nalina te nazonga na badetail wana avoka akobenga yo amaka pardon kuna te tika avoka eza likambo ya ndako likambo nga na yo likambo nga na tokovanda tosololi avoka aza te nini yango boye kolimbisanga pardon tokota na kati tosoli na mama tovandi tosololi pardon limbisanga uzo na mwasi na ote naza su mwasi na ote uzo nini yango kako napesa conseil malamu bima awa parce que naza na mutu na nga oya awa soka ye mona yo awa ko epesa kitoko te un jeune homme wa motema mwana mobali atala boye bazula ye mbanda nzoka na bolingo yango keba mbanda koti oumeli boye loneka nyoto ngola iko ozo comprendre que waza mwasa mutu mwasa nani mwasi na yo boniko chéri tika yeko mwasi akala ex wife asambo lokola mbongo akala madame mutu na yo sali bandao boss madame alobina kanga porte alors zala libanda meka esima benga ta na telefone papa nalobi ya meka sima ko tala oyebi na ntango affaire romanus ezalaka ndenge mosusu awa sikoyo mere akoma odirige palais toza na makambo ya sika moto na ngai yebela
webika komo kotala ndenga sambwe mbanda koti azwi place bake na bango basundoli ye omoni ndeko nango lukaka libala ya ba profit olukaka libala o petit tango baza na famille à l'art tala ndenge sukaka o nazo balozo kanga te bunga tala olingo longa mosala boni boyeko Mosala ebandi le fils héritier aye na mosala mais yango sikoyo ba recette mosusu bozo komate bozo tiango wapi te eza nango wana to komaka ata sima bon eza na ba marchandise mosusu na komaki te mais eza ka na compte na biso yo boseni ko koma recette 1 million 200 000 naira ya recette au comité tela bino boye ba mambo bozo sala tala moto afuti mbongo bo livrer ba marchandise oya ko pesa te na kolandela ngo nakati mbongo bozana kuna na kese bon lukelanga 100 000 naira kuna mowe ya ye chuks na yo pe lisusu oh yango bino bato bazokosa yo Frank afuta kimbongo na ete pe ngai nasalaka pe affaire te na bato bazotanga wana mowe ya lobby oh yuso loba nini wana na lobby te nga na lobby oyeki mambo lobby aboni boyeko libome bandi qu'est-ce qui se passe nazo kompete manga bazoloba tala na lobby keba na yo na yeki apo na yo te bakendaki kozwa bambongo baniongo nzoka ezokota te na calcul ya compagnie baza kobeta bakalkili na ndenge na bango. Mama Felicia ye wana azolukela ko na kati ya chambre. Eloko yango eza wapi? Amaka mama yaka mama lobinin mais yango saka bilamba na tika kia na likolo ke wapi? Oh kasi na tika kia ngwa oh mena style ngwa wezate yo kocho tika ngwa ibungi nenge nini naza si mama na tika kia likolo mbeto ao. Oh mais siko nenge nini kasi peut-être oh mais c'est étrange. Oh na bango mibale babungi saka ngwa bilamba mutazwa uti mosika moyibi to nenge nini. Voilà mère na biso alobi na guti na ndako na ye na shop kwa ndenge nini wana abetele lisolo ke no ba saki ya bilamba oyo na zalaki na ngwa webungi me yo bungi sango ndenge nini moninga na ngai nga moko na pesa mona na yo azwi bilamba amemi na chambre na yo me naza sur oui tozana kata ekomi ba phénomène bilambe uti na ndako ebimi na kata shop na kati ya basashe ndenge mama zo senga na ndako yango emonani awo atali amoni mbala moko basaki yango na bilamba na kati phénomène abando tuna nani sikoyo oza yo moko pe na kati awo. Oh kasi yo na yo tuna mutu totala yango basaki yokomya ndenge nini bilamba ngo yango mama zo tuna kunati moninga nga bungisi bilamba et se retrouver awa azangi na explication. Explication sate awa babala ni Kenneth bazobongisa libala na bango na udoka libala oyo moto nyonso azo soutenir ko banda na mama na bango wana bakalkile bandi combien de vité olata nini yo sapato ne leki chere yebela mama zali mama kopesa sal mikolo eza na combien wana leki talo bakalkile bandi bakalkile le liaka ba marié.
Voilà. Bato basala ki bolingo ya solo sans intérêt bangwana bazana kimia kosala libala. Mais ba misusu lelo basuki libanda. Ah, bienvenue, bienvenue. Ah, mbote na bino hein. Kuna pe calcule komi musika. Ye, omoni ya yo woli sakia. Obawelela bazanga na mokili oyo. Alobedine. Maman na soloba ako offrir 3 millions de naira. Tikolo balanga boyeko. Nzamba yebiki nazo mériter makambo simba. 3 millions de naira. Loba bieko. Moninga pembeni nazo melaka asoyi. Pona tour na yeba kabela ke kaka wewa. I love it so much. Keba abando ke lozuwa. 3 millions de naira. Siko yango mbona ngeza za pekona so comprendre te. Oh, bagoma wela bambongo wao. Bon ça va. Natango yo. Yo nanga to ba ndeni to ba no bomba mona ndako. Donc mbongo nazo tuna e mona nite. Na lobia tala. Yo nde mutu oyebi. Olobi ke no mbongo na ngai. Na bomba ya yo pe na bomba. Te par na ngai. Yo mto bomba ki angoti. Tala ndenge saona ko. Na explique o calcul ndenge za. Bandeko babandiko benda na palais. Ya lobi calcul na ye pa calcul na ye. C'est que masazo trishenga to ndenge niko. Na minute oko kolobano beleti. Na lobela ki to sala ki calcul yo na ngambo ndambo ngape ndambo. Tala keba. Foti na ota. Mowe ya bimi. Viens na biso millionnaire. Ayibi mbongo na ye. Bandeko basali milekeli. Babeti calcul ke tozo kende banke ezo ba compte. Ba master nzoka ba yibi mbongo patron. Balingi bakende konforma. Babeti ba calcul yo bomba ngana bomba. Tena mbongo na saka tokemba la mona banki. Na ba calcul ya sika. Zo mbongo tokende ko mbongo wapi? Kasi mbongo ne solo ba mbongo zaki na mbeto wanati. Yo mto bimisa yango teki wanati. Tala na boy nandi makima kamore komi boy. Na lobia mbongo na ngai zalaki awo ike wapi? Ozotu na ngangam na kutuna yote. Shimba letu zaki ati to solema mambongo ti. Ozolo badini mbongo ebungi. Na bien moto na ngapesa nga mbongo. Ozotu na nganga na zimbongo na hote boni boyeko bandiko bike mowe ya sali numero. Viens na biso romanu sazongeli bambongo na ye. Mowe ya zali kolandela mbongo nyonso alingaka perte te. Amaka. Take this money. Amaka zombongo wana. Kene na bank. Tiengo na compte na ngai. Na compte na yote tala compte dépense ngo te oyoki ngai. Encore ya boya dépense. Amaka na sa pongi ayoki ba révélation. Onin. Atala boye enveloppe en bon. Asutuki, quelle bonne chance. Nakacha fongo la boye bambongo peko. Akotuna nani? Mbongo ekuti wapi? Mama Mama kapta osalanga ba surprise. Mama nanga penza yebi Mama vanda na yo. Mama selinga surprise mama. Atuna babiso to betele lisoloko. Ayeko luka moninga na ye. Sikoyo makambo solo banaza choqué. Honnêtement na zoe bate ndeni ne basako yo. Ezongelinga na shop na ngai. C'est parce que nazaki wana. To na yebiseki mwana yo amata nango likolo. Amaka pe yende mutazoki sakango. Na yebisi ke no nazoki sak na cheki na mbetu. Na tu na ye alobi ono ngape nazoki sak na cheki na mbetu. Na tuni na yebite. Na ndenge sak ebungi na comprendre ta. Ngape lekelinga na zoe bate sikoyo makambo e uti wapi? Mais peut-être Amaka cheki ona voiture na yo te. So cheki ona voiture na linganga na yeba. Siko tolobani. Bon, au cas où tela ba master ba panza ba dépiécer chambre.
bapanzi coin ti coin luka enveloppe mbongo dispari. Oh, na masanga ko balanga le côté na ministre ngana tarma ke matia yom to salinga baje sika yom to bomi mbongo ngo tala uso balanga la bomi mbongo to zaki na yote to fanda na mbetu na yote mbongo ebungi na misu na biso soloba tala na micho go soki tala la rone monanité moto langa itoko bebana ah bande ko to comprendre Mowei atiki bango na confusion. Ah, nalobi akoluka kana nga te meka parce na minito mbongo soke monanité to bebani na nenga mukete. Ah, bande ko totika bango. Satan akotela bango babunda kaka sikoyo. Babenga ya Satan akotela bango. Mbongo ebungi. Baluka bapanza emonanité. Get the shot where they shot now, no mean anything, but man don't tell me to see it. Look at Victor being my please, I beg. You don't need to walk for this house. My guy, Ben Johnson, moto langa soki kaka to bimia wa mbongo ezate. Tala na mosala to kende te. Poto kosanga ba explication. Emeka na minute ya pardon. Tala sala fuyi malamu. Hey. Makambo na linga boy te. Oh. Bande ko mbonga Mowei yezaka ngambwa oyebite ndenga salaka bambongo na ye awa bobandi ko sasa yango bokomona ba phénomène Kenneth tala oyebiki avocat so ba kenoto signer ba papier divorce sikoyo oyebi nini na lobite na maka vraiment na bondeli ye nebise keno atika makambo na sima to sa mosi na mobali aboyi ko yokela ngai c'est comme si ko kite asali kutu grave amemi mobali mosusu na ndako na présence na ngai na polimai uzo problème osana ngoke olingi ko raisonner te na kebisa kiyo na lobeki o mema makambo malembe oyo ko linga ite sikoyo kala te nga nazobala mwasi na nga soki na bali ye ngai na kozala na motuka na nga na lopango na ngai nazaki na kimia kokende mbango te omoni makambo ngo sikoyo uzo o ngayo uzo na suki wapi ngaye basambusi nga boy udoka lobi makamango étrange amaka lobaki azoki saka tiaki na chambre ya mama ah eza erreur esalami quelque part parfois ozwaki basak ya mama nièce otiki ya mama osali confusion non d'ailleurs natinaki amaka likolo na sak na nga moko pe amata nango mais na comprendre te nazokoka koexplike te sak amaka mati nango likolo ebonani te na comprendre te na se rappeler est-ce que otikaki enveloppe moko ya mbongo na chambre na nga oh nga natikeli enveloppe na chambre na yo te eza enveloppe moko boya munene na mbongo na kati oui eza na mbongo na kati parfois ekoza mbongo na nga mbongo ya yo wapi mama nazoloba bien mbongo moko boye nalamuki na après-midi na mbeto na nga natala boye enveloppe na mbongo na kati na kambo na kati yo mto tikelaki nga te zela kuzuna l'action mama ondimelanga malamu seke mopaya moko abakami na ndako ekomi ba phénomène mystique ekoti na ndako molimo moko ekomi kotambusa ba enveloppe ndenge nazomona bino yango likambo nini malaria to nini bino kolenga boye bozobela mama oui madame te madame madame eza malaria te bon surtout sisi ko solola wa boke hôpital ça va emeka yuzo lenga boye likambo nini madame eza kaka ke fièvre malaria typhoïde obande koyoka ngo te siko naza nango namoni matingai malaria na typhoïde est-ce que ça fièvre jaune te ekosala yango peut-être bima ndako na ngai yozo saka na fièvre jaune ebomaka nalobi ya sikoyo oza na ba fièvre jaune oyo bato bazokima épidémie okoti na ndako na nga oyebi teke eza contagié oyebi esika ewutaka mpe eza contagié na ndenge mosakana te nebe na nga te eloko nalobi mama pardon limbisa pardon yoka ngai nsima ya kosola awa bokende omona docteur ok bon raison oyo nga nabengisi bino awa lelo
eza ke naloba merci na mosala nyonso bosali mpo na biso bosaleli mobali na ngai malamu c'est le temps nga mpe namoni nalakisa bino bolamu mpe bozwa mbongo bosala vi na bino. Bon, nakopesa bino mibale chèque ya 2 millions de naira, moto moko azwa 2 millions, moko mosusu 2 millions. Bangwana malade esili, tala malaria kimi, typhoïde kimi, tala monsieur Peli, tala. Hey, mama nzamba pambola yo. Oh, nzamba kanisa yo. Oh, ça va. Telema na yo. Madame, merci mingi. Webi malade esili mama, nazanga bena okele na docteur ite. Mama ye. What about the business? Ah, ebongo ba faire na biso moko mama. I don't know anything about Oyebi nga na yebi nano affaire malamu te. Te ba ome bale ba kotangisa yo. Ba olakisa yo ndenga affaire a papa ezalaki. Après ba kokena na bango. Yes, man, there's no problem. Madame, problème ya te. Afin dire, ce cas au futi biso awa so lingi tokena malembe. Tala partenariat sili. Yango na tuna nano olobili ni. Date le loza le 4e. Bon, nazo komela bino chèque bokeno na banque bozwa mbongo. Felicia. why are you doing this? Ozo sabwe poni niko. Mowe yazo déclarer ba dépense. My business. Okosi affaire nanga kokoya. Non dimasu te. Non. Mais maman, 2 million. omoni te ke 2 millions ezebele na mutu moko. 2 millions ezebele te. Mama zo sala makambo na ndenge na ye. Pardon, Sunganga, to so na ye pardon ko mama, pardon na bondeli yo pardon. S'il te plaît maman, nalinga kay mingi. Nalina perdre te maman. Mama sala nyoso to so na ye. Mama pardon. Uzo. Nga personnellement, na bengisio na ndako yo. Poto so na yo. Ozo kangai. Yo so bosana. O yo salaki. Olobaki ke oyeko bala mwana nga mwasi. Olobaki orozonga ndaku. O kanisa. Ti lelo pesa nga réponse. Lobana noko. Mama pardon limbisa ngai. Ah pardon ba limbisa yo. Ah bon? Pardon na lingena so na mwasi nanga pardon sunga ngai. Nazo liate nazo lala te souci la tinga mama. Batu baswa na ka batu babeba na ka me bayoka na na suka. Mama toyoka na mwasi nanga to fanda ko mama pardon. Na bondeli yo mama sunga ngai. Uzo. Nebite nabenga yo nani na makambo yo. Mais na moni yo esengelo au revoir makambo zo sala azana ndaku te abimi na tango yo soka zongi na so na ye telema Thank you, mom. merci maman. C'est comme si Nathalie na lo lié pété na kokite maman et bon likola moi sinon lingo liate boni boyko elongia nzala boye papa ko sala boye ce n'est pas bon. Mama komi ko bongisa maksola mabala. Uzo afukami. Mwana mobali oyaki na bentere lelo suki wapi? Combien mbongo na ngai? Amaka na yo peso zo dépenser mbongo na nga? Azoka mbongo kwa tata. Oh, yum to benga na kombo. Yum to benga. Amaka azo comprendre te caissière azolo bana mbongo kwa tata. Yo zombongo na yo. Zonga na ndako. Ozolinga osisa mbongo tata na osiko yawa. Kwa? Olobi yumto lobi na komba tata. Na lobi zonga na ndako na kotekela ote. Bandeko tata ko molandela mbongo ne na molimo. Na lobi na koloba na ote. Koloba na ngalo koteko kangela ngate. Oyibinga na ndiyo. Ososongisela nga. Réponse. Ozoloba nga oyibi tata na ngasoki nani? Mafu soki tata no nani? Bimane sika oyi. Amaka keba na ba dépense mowe ya silikaka tata komi kolanda na bana bisika bazo dépenser bambongo alobi ekenge na lomeya na yatika oyo héritage te bandeko oyo nakolo héritage azolanda mbongo na ye. Qu'est-ce qui se passe oyo nini nazomona ça ne va pas quelque part kaka eloko moko wana jour wana na supermarché makambango esalamaki ka boye ndeti papa langa azolobela ngai nandimi yango te ça ne va pas quelque part te mama esengeli ayoka makambo oyo
nalobi bima na shop nanga sikoyo bima osoloba nini wana nalobi bima nalobi biloko nanga na kotekela ote bima olingo teka sute ngai client na ekosomba webi papa nanga nani webi koma papa nanga te okanisi sikoyo pona mbongo tata na bino boko yako depasango awa nalobi yo sala musana yo bobima na shop na ngai bobima tala bandeko tata ko molanda mbongo na ye baswani na mutu azoteka nalobi bima na kotekela yo te me bandeko nazokamwa oyo eza héritage te na mowei azolanda mbongo nyonso na nsima ebongo bana bakotika na héritage nini chéri s'il te plaît na comprendre te mbala moko moto ya bando finga ngabo nayebi te so ele nezui chuka tala na comprendre te do yo lingo sombela nga telefone te na nko ozokosela moto ya bato azoteka kuna osoloba nini wana so na boyaki kosombela telefone tokoti ya poani kosala sambla te oyebisi jeune wana tekela yo te yanga na ye pa siliki sikoyo ozozo komba tata na yo lokola raison nazoyeba na nga te vraiment c'est quoi ça mbala suka osombela nge eloko nazoyeba te ezali mokolo nini ozwanga nani sikoyo ko makambo ezoloba oyebi okanisi makambo esalami ezalaki kaka na nko ngai nayebi kaka ke non ngai nasali yango oui osala yango na nko eza na moyen te moto wana akoki kofinga yo moto oza client na ye azosala faire na ye aza na posa teka yo client okoti boswani mpo na nini tala nalobi koya so peme na nga te pe plus jamais kotala nga mpe te koloba na nga mpe loko te eza na kimia ko chéri s'il te plaît malebi koswana te ko ya koswana te pardon mambale kokufa nzoka tata na bango azozonga na molimo aboyi dépense na mbongo na ye atika bino bozwi bambongo bozosombelaka bagenda na bino batelefone mbongo na bino ekomi ya bagenda tata boyi dépense na ndako tolanda mwasi na biso naye kotala yo osunga ngai pardon naye kaka komona yo parce que naza na pasi soko kosunga ekozala malamu papa na ngai olobi malamu naboya mpo na nini oyebi nayebi ke nayoki yo malamu kasi combien wana ozala yango besoin naza na posa ya 100,000 naira bon 100,000 naira ekosunga nga nasala mwa likambo naza yango besoin bandeko badoléance ebandi olobi 100,000 naira bon d'accord bon ezodépendre na ndenge kasi nakomona nasunga yo mais bon nakobakisa mwa eloko likolo comme ça oyaka batour ebele te oyaka yaka lobi susu sunga ngai mama na biso mbongo moweye mbongo papa na biso Romanus bakomi kopesa na matabisi likolo bampaka bakosepela na semeki penza bakoloba penza ndeko na biso abala mwasi oncle bonjour bonio oza malamu naza bien okute na mama na moni ye déjà tala mama sokita na kifunda mbongo mwana ozongi oui mama s'il te plaît nalina swana osikoyo zela nano une minute nasisa nano na ichie bon na ndenge osengi ngai nalobi ke non eza malamu esunga yo zwa oyo merci mingi merci nakomisa nzambe naloba mama merci na banda wapi mama s'il te plaît yeka tosola s'il te plaît naza eloko moko awo chuks likamni liko mama oyebi te zela abetelo lisolo na balabala landa mowei vie na biso millionnaire akikokoto azolanda tina simaliwa nzoka bampaka baza na ngambu ake kobeta matolo na mer na palais azwi mwa likuta koma na nzela boye wewe kale oyo kindoki ya mowei yango finalement héritage nini na kotikela bandeko na nsima mpo ye moko azolanda na misolo na ye azolandela na bambongo atika akoma na nzela wewa eboyi mbongo eke na mopepelanda ye wana akumisi nzambe mpo wewa epeli edemare
Papa Likambo a vérifié. Hey! Ateli mbongo disparu. Mbongo na ngai ya yo papa loba bieko. Yo mdo yibinga mbongo peti na ngai keba bosaka mayele bele. Wobi mbongo na ngai ye mbongo ebele la ye. Vieux boni weko vieux. Ah boni weko. Zelo le respect ko vieux. Ah. Ndecha lela. Akora beteli déjà calcul. Kako banana no nganda ya lungwela na ya nsamba. Mbongo so beza wapi? Oh. Ngai teko vieux ngai teko ah. Mbongo na ngai. Tolanda. Maman. Makambo oyo tozomona les étranges. Jamais na yoka soni na fina ngaboyi. Ti na ndenge na wuti na supermarché. Ngape ndenge moko bainga moyibi. Ona nazolia mbongo papa na biso nazoyiba. Na comprendre te mutagangi ndenge na ondira yebi makam na biso. Mais c'est comme si makambo les étranges ndenge bozoloba. Na comprendre te c'est comme si ba ennemi ya papa na bino ba telemeli bino bala moko. Pe balingi ba humilier biso tina suka. Tokotala. Ngai nakoluka moyen na sukisa bango. Ah, nzambe o. Pardon. Eloko nalingi yango te pardon. Ngambo nani yo? No. Mama. I'm not happy. Mama nazene sengote. I could even buy anything for myself. Ah, nazo banga na kende komisombele eloko ata na supermarché. Te, changer shop. Kende na shop mosusu. Mama songi na chambre. Ake komona eloko na likola mbeto. Ah, maman yo moko na tour na yo pesa explication. Qu'est-ce qui se passe? Sister, Mais oh ezali I used to oh wrap sako the yo gift. na kangaki mbongo oyo na pesa ki nani? Oh, mais mbongo saka na kati. How did it get here? Ndeni ni mbongo ngo songi awo. Amaka e. Chuka. Amaka. Mommy, come. Mama, yaka. What is it? Ah. Nini ngo su mama? Tala. You see this polythene bag. Omoni mbongo oyo na tika kiawa. Money for we change it when you came. Nalobaki nazo mbongo na pesa semeki nanga oyo. Auto senga nga mbongo. Mbongo ngo na pesi ye yango ezongi awo. Tela mbongo ngo yango oyo. Chuka. Nini yango? Ozaki wana to na pesa ki tata kutu na bino mbongo. Azu mbongo na saki na emballage ya jaune oyo. Yui to zaki wana. Kaka awa nazomona ngo ezongi na mbetu. Ndenge nini wana? Na yebite mama. Oh, peut-être ichi abosana kiango. Mais soki abosana kiango, fallait ça na salon et ça na mbetu nanga ndenge nini? Maman, pardon, nakanisi ça ne va pas quelque part. Tala, to kosi mama wango te. Kosi bate mama zela. Te, likamango ça quelque part. Don't touch it. Tala, Chux, pardon, kosi mango te. What is all this? Kosi mango te. What's going on? Qu'est-ce qui se passe? Something is wrong somewhere. Non, ça ne va pas quelque part. Bango nyoso ba mituni, moto apesi réponse azate. Bandeko, yango ngambo nini tata mema? Bana nini basalaki, babana basalaka e mabeto ndenge nini? Alors que tata kufi atiki bomengo, bana balia ekomi ngambo. Tala mokola ngo mama bimi. Mama véhiculé, mwana na ngambo véhiculé. Mbonga mowei yango bazo sepla nango. Bonake kolukela udoka motuka ndenge na prometaki ye. Mama. Motuka nyo lingo sombela ye. Bon, na ebina nga marque ya motuka te mais nakanisi sio na komi kuna na parking ya motuka na marché. Na kolukela ye penselo ko mora bien. Car moko ko sepelisa ye. Eza la surprise. Bon, na ngana me maye na nga elongo me te atikala. Mama sala choix ya Jeep bien. Te, oyebite mituka mike yango ne eza na temps mikolo. Mama bongami akende kosomba voiture pona babalani. Udoka kobala lobaki na kopesa yo kado motuka. Mama kete. Alembani ko démarrer motuka. Lelo mituka nyoso na ya sika. Ezokoka ko démarrer te. Suspense. Maman, qu'est-ce qui se passe? Non. Zela n'a démarré. Zela n'a mécano ko démarrer.
ekomi bademare motuka ya sika eboyi. Oh, mwana mati motuka epeli. Oh, motuka eboyi. Edemare kati. Ah, zanga na mekana no soke ko simba. Yo babengi yo. Yo kulongo awo. Tala yoso memata felo. We wakutu nano mekate. Mbala moko ye na jeep. Tala boni ko etali yo. Ah, mwana siko na moni benga na no mécanicien. Bon, na ke na voiture na yo, pona sana tango te pesa ngana no contact. Motu kebeli mokolo wango. Oyo makamba ko kamwa te. Eko suka wapi? Akena motuka ya mwana. Suspense. Motuka eboyi. Mama keba yonde mtozo kanga motere kendete. Mama yondo kangi motere. Motuka eboyi ko démarrer. Mais qu'est-ce qui se passe? Mama nazo koka ko expliquer ngote c'est quoi ça? Ah, mais natongo na démarrer ki motuka we, ça va ki nango bien. Ça va yo moko me démarrer kasi. Eboyi. Eko suka wapi? Bandeko na mituka ya sika. Ekomi koboya ko démarrer yango moko. Oh, mais nazo comprendre te ngamo na démarrer ki yango na tongo awo. Moi na komi mécanicien. Mama ko bima tote yango nazo tuna. Ah, ça va, maman Zala on a meka, namoni sikoyo ça va, ikopela. Bandeko mama kene makolo. Na mukuse kene makolo tozwa wewa libanda. Mama c'est étrange. Oh, mais nani na oyo na kunezo simba te. Ah, mutaopesa explication na muninga nani. Mama finalement abimaki te. Ah, tozela totala nani. Enfin, soka kendaki na makolo toyebi te. Akomi na marché ya mituka. Mbongo amowei tika bana balia akopesa cadeau ya mariage. Na lingina somba motuka pona mwana nga mwasi azobala. Yango na kopesa cadeau. Madame, tala yo na otekela ote mama longwa na okende na yo. Moto yo likambo nini? Ngana sana mbongo na nga yawo. Soko za na posa transfert, na ko transférer na compte bancaire. Mama mafu. Oyo ko sala na yebite. Kende na yo na ko tekela voiture ote. Esi nango mama. Ah, moto yo likambo te. Baloki yo, olingi mbongo te lelo. Mama osoka ngate. Na lobi na ko tekela ote mama kende na yo. Oh, mbonga mobali na yo tikali na sima o sasango. Ozobenga siko moyibi to nini? Kofinga ngate. Oh, boni boyeko bozoba nyoso lo bawana. Naiba mbonga mobali na ngai. Boni boyeko. Ah, nakena ngai pe daye, nakei. Yango babasa lelo kaka boyi. Oyibi mbonga mobali na yo. Oyeko soba kara. No mwana yo zobala. Mwana yo. To feso ko paza mwana yo ya solo po azobala. Nani azotekawa? Madame, olobi nini? Yone mtozo tekawa. Ezanga mama olobi nini? Na lingina somba voiture pona mwana nga mwasi azobala. Yango sengena sala surprise pona ye. Ya nini? Mama. Na lingina ngate, nakotekelo voiture moko tekende. Ah, papa, likambu. Qu'est-ce qui se passe? Bino nyonso wa bobimi po boteka. Lelo na yeko somba ngai cliente. Bozo lezela nani asoma mituka oyo. Na ye kasi nasoma motuka bozo boya. Sikona sa nini? Madame, pardon. Na lingi na ngate na tekelo ba voiture na ngai. Kende. Nalobi mama kende kosi mangate. Bande kotolo banini kindoki. Mituka nyonso ya koteka te. Ebongo banani bagosomba. Nsoka mowei azolandela bambongo na ye. Agnès.
naza na ngambo moninga My nini yango susu enemies are baenemi ya mobali na ngai balandi ngai ye balingi baboma ngai Oh, Kwamrato. na suki na ngai Let me tell you what happened. Agnès tika na lobilo makambo esalemi My children went shopping. oyebia bana na ngai mibale bake shopping kaka lobi bazongi bazoyebisa ngai keno soki abimisi mbongo somba kaka na kesi bazopekisa ye The money from bato oyo osengelaki bazwa mbongo bazobengana bango na kati ya basupermarché bazofinga bango nayebi na ngai te oyebi ke ntango base plaindre mpa na nga even think twice ngai nandimaki yango te until today. na soki okaa ndenge wana lelo ngai moko nakendaki somba eloko nasomba voiture mpo na mwana na ngai udoka azobala I went to the oyebi ke nake na marché liboso ya mituka Waka. namoni voiture ya bien nali nasombela mwana na ngai Here iPad. oyebi ke natuna kaka boye I was going moto akoteka motuka boyi alobi abi ke non non boy. I said, please, how much? natuni combien ya motuka oyo nasomba nayebisa yo Agnès Mwa weto ye pwano. abanda koganga asilika afinga nga Told me it. alobi kutu ke no naza moyibi tika nazo biso feke teti Kidding my husband. alobi ke no nayibi mbonga mobali na ngai Look at this. natali mwana mobali yango Don't talk. nalobeli ye yo nani oloba ke no nga nayiba mbonga mobali na nga Tu sais, Aburabu, Tala. my gate man. oyebi oko kokompare ate na tala Far better than this Udu. I looked at this Udu. natali ka mwana mobali yango na mawa nalobi na oloba mingi te ta toswana te nga na yo toza na eloko oswana te nake na nga I went to the mama nake kaka na parking mosusu kuna namoni moto moko azoteka nalobi bon moto oyo yakawa tosola nanu natuni ye sikoyo nali nasomba voiture asiliki mbala moko longwa awa kosomba motuka na nga te naboyi nakotekela yo te oyebi na ndenge na tali likambo nakeka na malembe moninga na nga nayebi te qu'est-ce qui se passe banguna na yo bazosala baza nsima na yo Agnès osombaki biloko wapi yango biloko nazoluka ti nasombaki yango kaka lobi kitoko oyebi oyo ekosimba mpenza na libala ingayi oyebi na oyo bana basi bazoluka lelo na mabala na bango ekosimba combien o kaka lobi osombaki yango bon ça va soza na posa transfert lobela ngai molimo esali suspense te na oteka yango te Agnès na yo susu olingi oteka te mpo anini ko tala naza na bambongo na ngai nalobi nakotekela yo te ozoyoka te abimisa nanu ko moninga nalobi eske nyonso kaka komona fo somba tika bima shop na ngai bima kende na yo nakotekela yo te boniko olingisi kaka mbongo nyonso mobali nosilela ngai awa pardon nalobi kende na yo kende nalobi bima ozoyoka nga te nalobi tika nga kende bima kende boniko nzambe na nga molimo ngozo kipe te bango nyonso bakomi kolela makambo boye esalameli biso mpo na nini yango mama ngambo yango nini yango tomemi oyo nini ko mama mpo na nini nani aza nsima makambo oyo nayebaki na ngai nayebaki ke ça ne va pas quelque part mécanicien alobi ke non ba moteur ya motuka mibale eza bloqué e bloqué pamba te eza normal te ezomona ke banguna na biso balingi te toza na kimia me totika te bango basala oyo balingi ebandi bazela mama naza choqué mama na Agnès mpe moninga na yo aboyi kotekela yo moto na yo ya kala te nayebi nanu te nini nakosala nayebi te bango nyonso bazwi baconséquence ngambo bayebi te me bazokoka kosomba eloko te ake na mosali na nzambe bandeko c'est vrai moto ayebi solution sika ezalaka abana nanu kotuna nzambe oyo aza l'omniscient l'omniprésent mpe l'omnipotent l'homme de Dieu pasteur sunga ngai pardon toza na ngambo makambo ezosalela eza baphénomène moko étrange mama za na kimia kokufa te ok mobali na yo nde mutaza problème nini Romanus comment oui mobali na yo nde azoseplate ndenge ozodepense bambongo na ye a vrai dire nazosentir présence na ye na kati na pièce tozali awa
ewopi mbala moko alobi pasteur loba na mwasi na ngai na sepelite na makamba sali loba na ye ke na souffrir na sala mbongo na ngai na pasi lobela ye ndenga azopanza bambongo na ngai ekosila ti na kozala na mawa lobela ye tala aya kutuko aserva bato te bakoya ko defisanga mbongo mobile na yo asa déranger à vrai dire ko banda lelo kata ba dépense nyonso sosala wana ba manière wana yango te asepeli te pasteur nzambaza na yo pardon yebise pardon na osa subongo te pardon yebise mobile na ngana alimbisanga te na moni to tia jour ngana na prière na ndako na bino to sambela ça va yebise na ndimi na ko dépenser sous te na kati ba dépense yebisa ye mosali na nzambe azui révélation mama zo banga zo tela nzinga soka ko bimela bete gogo et voilà suka nango libota mobimba babengisi moto na nzambe balobi ya solo force nyonso oyo koki kobebisa ezala mosika na libota oyo nguya nyonso oyo ezomema confusion ebeba na kombo na Yesu kimia na nzambe ewumela na kati na libota oyo voilà basambeli délivrance ya libota nde ezalaki lelo ndenge mosali na nzambe aye kolakisa bango ya solo ke soki boponi Yesu Masiya Yesu Masiya alobaki si le Fils vous a franchi vous serez réellement libre esengeli moto aluka liberté en Jésus-Christ awa na ndako oyo basosoli ya solo bazala mosika na nzambe te awa totali awa mosali na nzambe azobondela eza mpona koluka ete kimia na nkolo ewumela bamilela ya susu te pardon mpo bayoki deja tata sepeli te dépense eleki na suka nango wana Romanus aye kotala libota na ye awa bakomprendre mayele na dépense asepeli mosali na nzambe aye kobondela mpona kimia mpe délivrance ya libota ezalaki mbote ya suka et voilà tolobi amen 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 filme na biso esili keba molimo oyo kikokoto nzoka elandaka ti nsima liwa nayebaka te